Somos tantos s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etala mamunate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Hilenda, Andima, Angel Loué, Andima. Madia Star TV, Chalaketa, National TV. Madia Star TV, Chalaketa, National TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, Papa Social. Tadi Hileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Etalema Moudate, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Ba news, ba pig, na ba théâtre. S'abonner. Bonjour, bonsoir famille, na écouter libiso, na pesi bino mbote na komo na yesu tike te nzamba lola asala biso bolamu. Tolobaka bandeko na ngai soki eloko moza na komite na biso pourquoi pas tolobela yango yango toye liboso ba télévision na bino tosolola toloba mwa eloko neti tomesana koloba oyebi katali moto asikana kata Madia Star TV bandeko na ngai ezali chaîne na biso moko ya bakwa angola vedi ba congolais na bangolais na ba congolais ngam kuna biso tozali moto moko j'espère na lobe eloko place babi na kata Madia Star TV tosalaka nyonso tokoma tosalisa ba perike toposa ba perike na mboka nyonso tu ozali babi na kati Madia Star TV ndeko na tolobaka nyonso sauf na bakiti ma mesande yango toza intéressé na ngote kobeto no di bakute o la star apengu ya na penguite babi ande to laksaka nyonso makamzo kana komite na biso tolobelaka nyonso na zasta opesa mbota babi Christopher Songa basongo mobala zanga lelo te na poche na kata London sans oublier Emani Dola mobala taille S na kata London na pesi mbota na Yasmine petit frère de Jena kata Panama na pesi mbota na balobi na Blanchard Mabanza Miyake babi Kolo Miyake babi kunaka original sans oublier Franck les boss na kata London na peso mbote mingi o balobi bande kunanga walingi libanga kontete toujours Madia Star TV babi oboko libanga kitoko babi Mimi Kasongo na kata London mwanso akimsangu na ndako mwanso ka pembe voilà kindara boy toujours babi Titi na mafuta la patronne de London ezande yo la star apeso mbote mingi merci mingi na bandeko bolandi merci mingi na partage na biso merci na ba commentaire na biso esala bien bandeko nanga to basuli kamwe etali Olivier Kalabasi bandeko nangai omoni makambo so to landela ngo eza passe na mawa yango omoni na makambo ya nzambe tozokomona na bato tobenga bapaganu na bato tobenga basali ya nzambe na bana nzambe biso nyonso toza na même mbadi nene lobele o place pamba te nazo comprendre te mabala bapaganu soki ebebi nyonso atuka na réseaux sociaux mabala basali ya nzambe soki ebebi nyonso tu na réseaux sociaux mabala nyonso basere bafrère so ebebi nyonso na réseaux sociaux siko na dongo mitunaka réseaux sociaux eza tribunal ya bakretien réseaux sociaux eza tribunal ya bapaganu bien ndenge nini bandeko na nga moni makambo nyonso ozomona bandeko na nga ezolakisa batempérature ya bana ya nzambe yeya nakosa yo te mwa likambo so ezalaka wi oyo kodefendre baya likambo so nde na bacouple boye eteke bana nzambe tozodécourage basere ebele oyo bayaka église te tozokimisa bana nzambe bene église akosa comportement na biso wi toboyi tolobake tolanda oyo bango bazosala te yaya nde tovanda na bandako na biso bana balandaka éducation baboti moto akosa yo te soki paroze na éducation mabe surtout bana poto mingi bakoyebi biso vérité mpe bakobayo yo bimo na poto abima ndako siko combien de fois biso basali ya nzambe tozokimisa bato na église akosa bacomportement na biso oza libala no ebebi Olivier Kalabasi soyebi Kalabasi okoma soyebi shop yaya YouTube be TikTok ekomi tribunal ya ba ange aza daona baka YouTube ekomi ange ya koya ko exposer makambo na yo olozwa ata
oluki ba ancien église, oluki ba kambi église, oluki ba sali ya nzambe, ba vandi sibino ba solo na bino. Soki esimbi te. Pokabo na malembe. Olubo expose aka mitakala nyonso. Siko toke pa tozonga epai. Soki Nathalie libala Olivier, tango libala ne bandaka pesaka témoignage mo makasi hein. Que nzambe mutalakisi ye Enis azali mwasi na ye. En plus papa Coutinho mutamona ki na vision alobaki yango. Bandeko nanga nazoko kamwa. Yaya. Eloko nzambe apesi yo toboyi te mimi to luza ka on ba négligence na biso. Comme speli libala no koza pe ensemble mais kosa ba comportement na biso. Yeba ko grouper bénédiction na yo. Bandeko nanga eza pasi. Ya comment basali ensemble ko vendre la vidéo, à vendre la télévision na ye, au bando ko expliquer ma kamu. Ce que je expliquer na ba pagode ba peso toli. Je suis tellement désolé bandeko nanga toyo ka yemo ko Olivier moko makamazolo ba. Bozoyo kamakazolo ba nena bike taka kene Kinshasa. Akenda ki na ye kuna yebe na mutute Olivier albi akola na ye na poto. Yaya. Yo za mobali dirige ka ndako. Mobali dirige ka femme. Comment yo mosa dirige que kinde bokina Kinshasa yo za na ndaku te bande kunanga. Yo ze le mo kocha kombongo te mosa milo ko la valise za ku valise wa moza la kutu kilo hein. O mona ke mutu azo ka kilo ko ma valise. Tant yo mosa na ni sa apesa ke ide wana. Otura te ba divorce abatute ya ba sali anza mususu ta mosa na bitu so na Kinshasa mais na za revenu mo kote kote la ngambo na Kinshasa yaya. O meloka rigolo se pe jigolo ba bengaka. Bo kopana pa na accent. J'espère na le belo replaço. Est-ce que o talaki bien sentiment comme le quoi dans na Coutinho dans une église munene ngana kende le quoi ba tchaka da maboko na koma bi chipi comme ça ngana gérer l'église. Nous ça to bande kolanga epé ça ba frère mususu mayele. Epé ça ba tata mususu mayele. Moni mobile a dirigé à moi si. Mobile cause la teke na sima moi ça dirige à to kene gauche droite non. Oui, Congo est mboka na biso. Afo ke na mboka na yo. Make sure que ozata na mwa lipango na yo ko vanda. Make sure que nazala boutique na teka mo mabeli bano ko tshaka 1000 francs. Yo ke mabongo na makolo. Et le baba tabandunu goge goul. Ozo ke mabongo makolo inde. Pa mo sa mema ki yo. Parce que ce mo sa que aller to kota na nzela mabe pa ko kota pa mo sa mema ki yo. Mon frère. Koyete bano ko défendre. Koyete bano ko expliquer about histoire na yo o famille ba linga kinga te baba no ko finga déjà ba parents na yaya. Ba balela au moins si. Yo bimisa na oka so 1000 euros, so 2000 euros. Les restes on a 10 000 euros, 3 000 euros, bimisa famille à moi si. Tous à la paix reconnaissance, please. Papa, osa papa, osa mon sali ensemble. Nebi lui que to touché ba sali ensemble te. Yaya, ngana o touché la nga anointi na ote. Anointi lo na touché te. Mais tout seul ba kama kamu yo memi na réseaux sociaux. Mobala ba abongo te. Fososo loba na libala mo papa mo mpaga ne kufaki papa na mpaga lukuta chiko lika jamais na ba réseaux sociaux loba mais to benga bango ba pagan mais yo suikoyo ozali mosali ensemble problème na libala kufi ozo expliquer peuple congolais na réseaux sociaux po ba saloni pourquoi pas aussi ateka na famille à moi si bo vandi non likambo simde si bo kabwani papa bozo décourager batu ba sali ensemble yango komini nango. Et comme il nango, bilet ba pesa no ba choix basi. Ozu moi sino na choix na yo. Parce que ba divorce bo pour nani. Moi simbi écoute azana e bien. Azana na choix te avant na e calme. Mukola ko na choix o sa pe choix mala moko. Bilet ba misuka pai wele ko bala. Bo bete ke ko bala ezali pana nguba te. Ce que tala lelo. Ba ta ko okomi ko expliquer ba to ndenge mo pagani moko boye, on de ba o ya miso Yesu. Avant que na continue ko ba ndeko to ka mo Olivier makamaloba ki a. Sasa bana kola na kinte. Na kola na poto. Moi na poto memi ekuna. Ah wana tiki c'est fou. Na orchestre na ngai vandi na beta ka chaque week-end c'est fou. Mbongo na zoka na ba production na ngai. C'est fou. Tokekin. Nandimi to wana pas na bango. Chose qui est un peu normale, bazala kunateka maman yaka zongaka bazala gité. Donc on habitait, ça dérangeait pas. Et on sait là que
ndeko na bango ye leki na bango ye tant ka ya ye ba problème bandi muke ba problème pene bandi il y a une fille oya bana traîner na biso basala nièce nanga pas zaki na kati likambo nièce nanga mtaya ko bisangai leki na bango ke bisa bango ke na obenga papa na biso po ba bengana ya enis na mobali na ye na ndaku ba ke luka ndaku na bango. OK? Nièce nanga yo bisanga tonton Olivier tala bobo nga dia ouais c'est pas grave na betika. Ba bengani biso sortez, vous êtes mariés, allez vous débrouiller, allez chercher votre maison. Bah ouais. Sans travail, sans stabilité, sans rien. On est sorti. Bande ko na boyo ki place à lobby. Sans travail, sans stabilité. Yaya, mobali, papa please. Papa boti kaka ba sentiment. Libal est moi un sentiment té. Libal est moi un sentiment té. Taba baro me mona kishasa. Yebe ete kete ozane sika tozana musala té. Comme est-il moi ça de me mona na Congo, yo oke musala té nini té zo kola. Nga posa na lo belo comme mon ozo freiner kaka pa na meli o lui communauté landa bisos. Na ko tunenga obimata mais to bima to kende enisa lela butu mobimba. OK? Alela butu mobimba. Pour nini famille sala ngabo. Na ye comprendre que ba mano linga na bango ndengati. Ba mano linga ngati menisa ba no linga bango ba linga ngati. Si kol bi ke famille moi se ba mano ko linga yote. Malo bano ke zo trapper yo. Mais nena ko biso liboso ke libala na o muta mona kike ozo mobala mona. Yo se ça papa coutuno na. Si ko komi famille na ba lingo le soute mon frère. Hein? Faut ba lingo tende nini. Ah, to lana. Ba benga na biso enisa lela butu mobimba. Soki ona zo kosa nzamba pinir ngai. Bocha nzamba na makambo otedi. Ba kuna ene okende te. Insa bi me tu ridicule tane ba ofinga biso tane ba benga na biso on est sorti tozoi kinda ku moboye. Car na côté wana kana upen. Ndaku wana eza ndaku te enisa somba. Ya te ndaku to somba ya ndaku to futelaka. Toké na ndaku wana sans revenu sans rien ba maman ka église ba aider biso moi moké couper sa biso moi bloco et tout on s'en sortait un peu. Mais ngai pendant ce temps-là na bête à la place mon côté na té à côté donc na na entrer mon côté. Quand tu prends la bachanga tana ba do travailler l'église donc ba maintenant ko ba non liboso ba non ba linga ke ba to ba yeba donc c'était difficile pour moi même d'avoir même un dire c'était difficile. Na bosa ni kuto na habité là-bas des fois jour mon boy na zo ki matanga pasteur moi ko fa une église. Na ina voiture te na bi on a zo ta voiture na bango na kende. Le roi la zinga mo na qui représentait bango le roi bazakité. J'avais l'erreur que j'avais fait, j'ai pris leur voiture et j'avais pris en vidéo ne bobi kana dans la voiture na sala ba vidéo na ba zuango ba bengi papa na bango ba bengi bango Olivier zo kumba voiture na biso. Ba benga biso na butu. Banda Koloba, tu n'as pas le droit de toucher à notre voiture. Tu ne peux pas toucher à notre voiture. Kastobo ite, papa. Yo za voiture na yote. Yo za mona protocole na poto. Avo zelo ka mutu. Basala rani. Basengaka. Oui. Ozaki na makanisa malamu. Ok, présenter famille. Ya moi na yo. Nebemba pasteur wana. Mais avant que tu prends les voitures là, pourquoi tu n'as pas demandé? Papa, j'ai besoin de votre voiture pour nous présenter Binokuna. Ça va ou bien pas? Mais pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas demandé, mon frère? Faut dire la vérité. Dans ça, on a réserve à le loko. Pas na meli old communion. Tolanda. Coutume na biso yoka. Na coutume na biso ça na droit ko simba voiture na biso te. Ba loba enisa lela lisusu. Et pesa na colère na loba. Ngana mboko yo na kosomba ta sans voiture. Pour nous la ke loko yo. Na combien ko soit taxi. Ou bien dans une voiture chauffeur a joué à tikinga mais na ngana za droit au combattre. Pour ni na coutume la bango nga na za droit aussi ma voiture na bango. Et ni ça tout na bango lelo bino bolo bina makomba coutume. Si je mens Enis témoin. Makombo ça l'Olivier Enis hein elle-même mais batie singana kingo. Ba forcer faut bomali bala wana. Ba forcer elle-même mais ça singao batie na kingo. Je vous dis Dieu m'entend parler.
Et c'est mon bon, ma comme coutume, quand Olivia Simbi voiture, elle pleurait. Elle est sincère. Elle-même, elle dit que ma famille ne t'a pas aidé. Aloba kango, botu na yaro loba. Natika ma voiture na bango, nzambe osalanga grâce na bundi. Moi ba aide, ma belle-mère, maman Amy, très gentille, elle m'a beaucoup aidé. Elle vraiment elle m'aidait beaucoup, je suis reconnaissant. Ma belle-mère est dans la puis na salim na ke Dubaï et j'ai eu quand même na kotili Kelemba et na kotali Kelemba. Tu vois que la maman elle avait vraiment la compassion de nous aider. Depuis le début, c'est elle qui était pour nous. Depuis le début. Parce que le papa, c'est pas que le papa était mauvais. Le papa n'était pas présent. C'est la maman qui était présente. Beau changer Malobalangate. Ok? Beaucoup de respect pour eux. C'est les parents, je dois leur donner du respect. Comme aussi, bah, moi, ils me doivent du respect. Mais si je parle, c'est parce qu'on m'a sali par Batnabango. Il paraît ma protocole, église, bah, obenga kuna, bah, tu bénis, bah, obenga, bah, zolo, bah, n'importe quoi. Voilà, qui n'a pas un bon, ma bonza dimanche, ma bongo, pour bimasé, qui bino, mon moué, ça, bah, car bon, bah, bakolo, bah, bon, monté. Yango pe, nga na zamba zote, ngam na oluba. Na oluba pe ma bête, avec beaucoup de respect. Là, que Dubaï, c'est là que j'ai acheté ma première voiture, une Fuga. Quand on est bon, na commis ce qu'on a voiture, nanga. Esprit fonga mi manqué. Et à partir de la Fuga, j'ai acheté au moins 7 ou 8 voitures. Na kanda kaka ya pasi. on soit une bonne wapi. J'ai changé de... Toutes les voitures, bon, changé, c'était mes voitures à moi, na mbongo nanga. Na maïele que j'avais, hein. Parce que Togo, ça a dit toujours bon, mais moi, je gérais bien l'argent. Moi, je n'étais pas les mecs dépensifs, qui n'ont pas restaurant inutile, non. Tu peux aller quand il faut, mais je gérais l'argent. Il y a un chose qui me permet de tu veux se retrouver la Range Rover Evoque. Tu veux se retrouver la Range Rover Sport. Je savais comment faire des choses pour acheter des voitures. Na matarabakan, na bakan. Bandeko nanga, ce qui totali histoire Olivier Oyo, c'est un peu flou. Nalina tuna, e bongo bino mibale, vous avez un projet ya kozonga kin. Na ide nini? Po ozane loko moko te. Ide les alaki bino nini, mon frère? E bandeko nanga, tala lbiki asombi wimu tukana kanda nyoso tu, siko baro sala te. Ozane na reveni moko te. Sikoyo mbongo na uzwaki wapi? Mwele omusu bandeko na ngai ezala oza pasteur te. Makamususu biba lifumi pesa ya respect. Mwele konfa na famille mwasi ekitisaka. Loba ke mobali ozwa mwasi o meme na famille na bino. Wana nezalaka bien. Ke yo oza na kofa na famille mwasi bandeko na ngai esimbaka te. Esimbaka te bandeko na ngai. Comment mobali mwasi amema yo lokola aveugle moko boye amemo kudu ki osalaka te amemo ka bona ki chasse po kei c'est que otiaki motema ke ndenge eza wana na banozwa mabonza ndenge eza wana na bana kosimba boye ndenge eza wana na banogere boye metongo po kei ba papa wana pe baza pe na raison. Comment yo muto bali mwana? Bandeko, eza normal te to yo kaka bandeko. Makamozo pesa ngakanda. Mon photo yeba mamto salaka. To yeba mamto lukaka. Moi je peux bien condamner Olivier Kalabasi pour le fait qu'a bomi si sœur wana a chorale. Yé mon nom mobile maman pasteur aventurier, yé mon nom papa chorale, papa orchestre aventurier. Mais si yo so pour ezala pe la bandako to bandako la bongoti to ke na place mobo place okendara na famille wana ndo la barazo lingo to mobali mobo azana ya tontine mo ke na nanda na lingo. Oh, tu vas les dénoncer, c'est la moindre des choses. Mais la sœur ici n'a pas pu dénoncer Olivier Kalabasi simplement parce qu'elle a voulu goûter à la même chose que maman pasteur. Vous voyez, bien de temps, maman pasteur Oya imposé au maboko, maman pas non franchement. Bandeko na ma comme Olivier Oyo, mozo pesa nga nazo kamwa vraiment, nazo kamwa. Bandeko na nga,
moni na vie hein? Na vie tolingaka te mobali ozaka na nsima mwasi eza bien te ezalaka bien te bandeko na nga ebongaka mobali aza liboso mwasi aza na nsima sikoyo so totali kote ya mwasi ya Eunice bandeko na nga tokondane mwana ana te tokondane mwana ana te bandeko na nga moni libala mosu ezalaka soki paseke mobali aza na eloko te bandeko na nga biso basi be biso famille ya mwasi mimi toloyebisaka kaka bana na biso ndenge nini mobali aza na eloko te bona botolobaka yango paka moko olinga te ke abalisi mwana na ye mbonga libala nano mosusu bafuteli yo mbonga libala soit disene bato bazolo bafutelaki ye mbonga libala bandeko na nga sikoyo bamoni ke ndenge eza wana bafuteli yo mbonga libala bandeko na nga eza pasi paka moko olinga te feza yango ni baparent batemelaki mwana bango basi mwana bango ke non tu peux pas le faire ça ke kozala suna mwana ana te mais Olivier atika koloba te azokontinue su koloba loba na opapa tozoyoka merci bofinganga bofinga motu te apanga c'est moi l'homme soki mpe naa na faute Dieu seul sait totiaka nzambe liboso nazwi mpe menace te nakozwa mpe menace te mais je fais juste l'humilité qui précède la gloire yango te le reste etali biso te tokolanda bango te moto na nzambe na ye bato ebele babenganga mpona nini osali live mpona non oyebi soki oza na place ya motu te okoma conseiller yo ozoya kopesa baconseil mpo yo ozovivre eloko wana te donc balive nyonso nasalaki ezalaki na ntina nango mais lelo nde naosala live awa bosatendre na polémique moko te moi je vous demande d'abord pardon so bozwaki yango na sens ya polémique ngai nasengi bino pardon bino bato nyonso bolinganga bino bato nyonso bosoutenir nga bino bato nyonso bowana nga na nsima je vous demande pardon pardon mpona nini parce que peut-être façon na nga nalobaki parce que je suis une personne qui dit tellement des choses vraies et directes so oza assez mature te okozala choqué okokoma mpe bilobela mais je dis la vérité et je dis tout ce qui est vrai j'ai pas menti mais peut-être que nayaki fraîchement donc yango lelo komi sikoyo na bamontage ekomi na banini bamakambo ebele oyo namoni bato basali bamontage sincèrement oya boluka nzambe parce que makambo mosusu nalobi na ngai bongo te mais bozwi kaka parti moko ya suka bozwi kaka parti ya suka moko nalobi mais bozwi début te bozwi mpe début ya phrase yango te mais bozwi ka eloko moko oyo esepelisa bino bokamati bokole bobambi ale botie o Olivier soki asengi divorce o Olivier ango bimisa secret non premièrement si vous êtes des personnes vraies et vous aimez Dieu ici dans mes lives je n'ai jamais manqué de respect à mes beaux-parents. Soyez tous sincères sur ce plan-là. Je n'ai jamais manqué de respect à mes beaux-parents. Voilà pourquoi nous avons lancé la vidéo. Pour ne pas que vous ayez pardon. Pour que esprit il y a adversité. Problème est que Nabimi Zoba, Nasengi pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Yo ndeko romona ke yo toyebaki naosenga pardon oui mpo nanu c'est moi l'homme ngam na mobali ngam fo na mene barque donc nga mpe nako calmer tempête donc na présenter pardon na bino bato yo bomonaki ndetike mais tout ce que moi j'ai dit des choses vraies mais na ndimi na ngai le pardon c'est pas un problème.
j'ai injuré personne injustement, n'a fini mon tout. Na lobby pe et le remonté contraire. Na tikali pe ko lobate ke ceux qui libala nanga belle famille nanga bazo nga ba libala na lobaki yango olobaki que ceux qui na lobby beaucoup senga likambo wana nena zoka na TikTok beaucoup senga likambo na lobby na koyaka église mokolo mwasi nanga kobota na lobaki yango te. Moi j'ai jamais dit ça parce que c'est un cas à deux personnes. Je peux jamais dire une chose au moins si je suis dedans. Lobana zalandoki. Je ne ferai pas les 10 lives que je vous ai promis. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne se répandent pas. Moi, en tant qu'homme qui assume, parce que à la fin, c'est un homme qui assume. Moi, j'accepte. La ligne d'été, et là, comme à niveau moto, on doit étaler ma vie sur la toile. Problème, mes amis. On attend la live. On a dit qu'on éclaircir. Pas dire oh ebima ki ponanga sur YouTube. M'appeler. Bande konanga. Moi makambo Olivier soto lobi to landango. Ezepe moi komishe ele baba alima. Ezepe moi komishe vraiment. Kuna le bagi makambo susu. Ape alobi makambo susu. Mais toyo kaka makambo zoloba. Toyo kaka makambo ngazoloba. On appelle. C'était un problème. On a rajouté une soupe. On a bossé dans mon père à Bema. Allô, c'est Archie. On a dit oui, papa. Viens, j'ai besoin de toi à la maison. On a dit Aïch. Ah ouais. La guerre de awa sikoyo on alobaki aopesa témoignage ndenge pasteur coutumier alobaki ke amoni na vision ke aza mobala mwana na vie awa parti o papa olobaka mama bébé animité hein animate malamu akina ça ne peut pas moi répondre à n'engati père ya on dit matanga nzamba l'accès na ndoto ouais wana ndabinga biso nzamba l'accès yeni ay l'accès yeni ça obeta balé la varese ba komi kalabasi Vraiment. varese ba koma kalabasi là quand on dit que on a sauvé donc ya moi donc bino bat boloba pour la intérêt bino bat bandeko nanga oyoki vision o Olivier alobaki ntango amonaki bandeko nanga bomoni boyoka lisusu makama ndako bakofuta baniongo ebele aboyoka ça bandi kolela tout ça on s'attendait on savait parce que to kraka qui to combien na suka en fait combien na suka on n'arrivait plus à payer si on faut tous sincère tous ça qui là ba entraité mais entre temps ba misusu bazana ba mbongo ba okende ba restaurant biso ba donc enis lokola bala mema ngambo ba ko siko tala ese mbala ko lo babongo en attendant ba misusu ba okende ba restaurant ba misusu na banani bandoko enis siko na tinda ki bino bozana revenu te na vie na bino bino mibali mwasi na mobali kele mozo kocha bino mbobo kendaka ba restaurant teke ba jeune papa lobaka maloba bien moi maloba oh TikTok to zwa ka ndamu chwa to kangi YouTube zwa ka ndamu chwa to kangi to yoka maloba siko nene ba komili bala siko Enis encore riche encore siko riche ba libérer ba lopese siko mbo ba benga na biso Enis elle pleurait on dit qu'est-ce qu'on dit non ça la calme maintenant mon mobile ba benga na biso d'une façon humiliante. On était humiliés le matin. Nathalie n'a dit non, on ne peut pas appeler tout le monde. On appelle maman, elle nous soutient. Erreur de Salaki. Nous avons des réunions, c'est Salamaki, cousin, na bango, na uteki Canada, na bande konae. Donc bango nous soutient parce que c'est des réunions que photo bengana Olivier, photo Enis, à tout le mobile moro azarish. Tout le yété. Na oya pe na makamwana riche na début pendant na ba 10 sessions na live na rozana. Babimba binisa biso ba policier on a ka kombo ka ezali kuna Olivier Kalabas monsieur Olivier vous ba misina kaka ba changa kaka comme si Enis elle était épargnée et c'est là que je commence à me poser est-ce que l'oko ezaki préparé te na bango moko je ne sais pas j'accuse personne oh faut bobima to bima bon to ka botika biso tata to kamblo to bima lokola miyibi to tika nyonso meble na ndako nazoka ba bilamba muke na koti na voiture oh yo bima na bimi Enis ya tika ni mo muke tant que ben soto bengi mère on est yemo kwa ya atindi grâce na cousin na bango wana atindi grâce na cousin na bango
C'était pour se foutre de ma gueule, j'avais compris. Pour me montrer que, bien fait pour toi, aujourd'hui, Billy a Kyobi Cookie. C'est pas grave. Tant baillé, cousin a beninga na coin. Oh, mais nous, maman nous a envoyé pour qu'on récupère seulement Eunice. Hein. Maman, elle a dit qu'on la récupère, qu'elle soit avec nous. Toi, t'as pas de famille, la famille, t'es en Kinshasa. T'as pas d'endroit où aller, la place où elle était. Ben écoute, débrouille-toi, t'es un homme. Voilà, cousin a maman a dit, toi, sois Eunice, yo débrouillé. Oh! Et ça n'a pas si. J'ai une voiture, nanga. C'est bien ici, c'est là qui nanga. A démarré la côte de valise, neti motaliboma na Kinshasa. Na benga ni ba yaya nanga ni bandeko nanga. Na pesa rapport, na benga mutute. A démarré voiture, na komo kende, na bité. Kokende boza mabe na temi na moko mon atala bango. Na moni ni sa leki na range na ye, na ba cousin na ye, na voiture aleki nezo na ba yeko za une escorte. Na ba biloko. Na benga ni, oh je te rappelle, na kateli na téléphone. Na be on a mon mobile na kena jusqu'au chambre hôtel moko pene. Oh na vanda, na bi oh mais tous en couple. Nous avons des Enis pour qu'il y ait un vandi sa réunion. Balongoli sa babi. Ba ebisi ke nemoye boye ozongi libela libala na yona Olivier Esili. Mais moi na yeba quitté. Moi je ne savais pas. On a galéré l'hôtel. Et comme ils sont bien Enis, Enis a renvoyé ma pelle là. Son a commis à répondre quelques temps après la retard. J'ai dit il y a un problème. Là Enis quand même non, elle avait l'amour pour moi. Là Enis quand même viens, on est en galère. Soit tu viens avec moi, on galère ensemble, on trouve une solution. Le roi, moi, moi peut-être que à Zongi Kunapo, à un moment, aïe au talanga, mais Namoni aïe le beau Covid sans bague. Elle me dit, oh, pourquoi t'as enlevé la bague? Oh non, je vais te parler, je vais te dire. La compagnie qui est pas la bonne, il y a pression. Pression, bah, tiens, déjà. Nene Azan, on a joué la pression. Elle aime son mari, elle aime son mariage. Azan n'est qu'à la pression. Mais, bah, ça, la pression. Je suis resté là comme on va dans l'hôtel. Là comme on va dans l'hôtel, on va dans Ngamoko. Et reste moi dans Mwambongo. Dans son babiloko libanda. Et Nice, Ayakate. Soka Koya Ayaka une fois sur 5. Soka ko répondre au téléphone, vous allez une fois sur 2. Mais Azé pas na ba parents na ba vandi na e. Oh, elle aussi elle a craqué. Elle a pas envie de voir des gens. Mais c'est en vrai, on n'avait pas de problème. Pourquoi bengani biso na ndako? Libala ndeko kufa pour kaka akendeke pa na bango. Mais ti ba bengani biso zanga biso mo sa mobile. Na on va dans l'hôtel, na comment on a bizarre. Personne de chez eux, personne. Attends, tout le monde a zonga bata comment j'y vais? Ata ko benga ngata Olivier ndengeni muntu moko ta benginga. Na komi ko tambola ndeti mutali boma. Jomo wega est tombé que na autant mona ba valise na kiti na komi na bureau et tombé que ma belle-mère elle était là. Ah na profité na bi mais nini mère au benga ngata ibi que na galère ata ko yeba ta position. Na kamati na swinda où j'ai trouvé une maison appartement. Na prix moko abordable la bi bo Enis na swinda ko na zwanda ko yo. Poto banda to vanda to refaire vite Enis aboyi. Ah bien non, si tu veux le prendre, tu vas le prendre pour toi. Moi, j'habiterai pas ici. J'habiterai pas avec toi. Moi, on a déjà passé ici Kabo Malibal. J'étais perdu. Témoin nanga Masamba Asa la repas na bango. Masamba Azakuna. Masamba ko mais ah patron neni maman lingio esu sote yo to ça les fort au sunda ko bozo ma mais aboyi. On a passé la côté na mutu. Na on va na kan hôtel, tanga boye nda ko ne sala nga passe na zone. Na ba vidéo na mi filmaki na ochango. Na ba 10e live na ba preuve bébé on a kocha so bo moninga na ba video na bo mbisama ya miso ndeko na nga moko te ayebi makambo pra mutavanda na mwasi donc tu comprends rien mutu mesana quand même que baila mbelio j'ai craqué na bengenis na za ba message nyonso ba conversation s'il te plaît, viens, là je suis abandonné. Ce qui n'a dit Kinshasa, c'était pour toi. J'avais pas de famille ici, je suis venu ici, j'ai refait toi zéro pour toi. Mon côté, la famille n'a pas moi bien. Na benga même beau-père n'a on est là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, attends, j'appelle un peu Emi pour savoir. Banda Kendati Lelo. Ata retour na Zwati. Na rappelé à Yambanga les souti. Ayambanga na téléphone. Ok, loco. Comment on va dans comme ce qu'on a vu au hôtel, comment on va dans l'hôtel. Je galérais dans ce hôtel, mon gros salité parce que fallait qu'on gère bon. J'habitais dans des conditions très difficiles.
très difficile. C'est difficile te ni yo na kino za ni eloko te. Okende ka bopo okende. Papa kolela te courage. Na okele o mawa oleli. Mona lo ba mingi za te na comme na muno. Courage mon frère. Courage Yaya. La vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Kolela te sorry. Sorry Yaya. Continue koloba courage. Viens moi mbali za facile te. Les deux, tant que je suis la cause morale en couple. Tout le monde est policier, n'a pas avocat, bah il va continuer à pas. Bandeko nanga nasi bozoyoka ndenge ndeko Olivier azoloba toyebi te makambo yango bainfluensaki mwasi bien nini asiko mobali azwi décision ya kozonga toyoka papa biso toza tozoyoka kaka tozoyokaka kaka. Avant de voyager nga nazalaki na alliance na Bénice nga lingi yo je t'aime nalingi te tokabwana. Moi, mon alliance, dans le Moulamo Boété. Zongsa alliance Nayo, et puis moi, je suis parti. Rejoins-moi. Ne reste pas ici. On n'est pas obligé de vivre seulement tout autour de la famille. On peut faire notre vie ailleurs. On n'est pas obligé d'être entouré de la famille. Tu es super intelligent. Tu as besoin d'un bisou na poto, au loki kayou nayo, au commence à la nayo, donc, on va pas seulement passer du temps dans la facilité. Tout zonga, tout se reconstruire, et on reviendra encore fort au Congo. Eunice me dit, ouais, je viendrai en Europe quand je ferai mes temps dans Samakamnanga. Parce qu'on l'a promis que dès que je vais Olivier, je serai au commissaire riche. Je suis parti. Tu commences à consoler un texto. Tu solo la banda na ya tu solo ane nis na téléphone, tu solo la na texto soit audio. Et puis ngam na banda ka komela e, a komela ngati. So a komela ngalo be loko mo ba ye o lo bana wana komela. Na vandi kaka boye. Noko na bango mo azui message afinginga na texto yo ozui babengani yo bonoka tuzana kwa mukonzi utiaki mwana na biso na kisi nga pona linganisi na ochana kisi ketango na oyanduka muto apekisa nga zati elisa linga wanga na nga mosko na mene banquette na yako trouver que ça oncle na bango mo SNIS ça c'est ton oncle qui mo pas après il m'a répondu j'ai compris quelque chose mais je te dirai pas c'est kayebi ba basaki makambo. Et puis là, hier j'ai fait mon live, j'ai bien parlé de Nice, j'ai bien parlé de mes beaux-parents. Pour l'anglais, donc jusqu'à preuve du contraire, mais Nice, il va laisser la bonté. Tout ça, mais ça qui est ma famille, donc il faut trouver ma famille. Moi, si il y a un boy, il va la bongo, ma famille, il va les coups à la bonté. Il faut boyo kangai. Boyo kinga boyo ki, ok, boyo kanite boké. Ngai na Nice toza na problème te. Problème eza na bateau bazo entourer Nice. Libala na biso eza na problème te. Mais c'est les gens. Et ils ont maintenant misé l'argent ba fouti ba tubambongo pour ba finga nga na réseau. Ah ouais, bien te. Ouais, ça premier live. Na osala mo 10. Na ko esali 11. Na obanda nenge libala bandaki. Na makambu na vivre. Tout ce qu'ils sont en train de dire sur moi, c'est des mensonges. J'ai beaucoup de vérité. J'en ai beaucoup. Que si je parle, c'est pas pour accuser, mais bon, mon avis, ces garçons ont quand même un peu raison. Moi, j'ai voulu juste vous relater ce qui a causé tous ces problèmes-là. Et ce qu'ils sont en train de dire. Mon église na bango, azaki moyembi na orchestre nanga, ana mobali na ye, namba kundi ete, o baye kolo bakenga na chezemi. Nzambe alimbisa bango. Et ça m'a fait mal parce que moi na batouana zaka na respect na bango na considération na bango. Ti akufi na image na bango bien. Bako salir mémoire na ete balobake ngamu na sente na zulaka enda kuna matete. Je suis pas à ce niveau-là. C'est ma kufa kende. J'écris le nom de Nice partout. Quand on a encore masco na banzemu place na noche Nice na bando channel. Parce que na tie belé je me suis investi. Je me suis investi dans ma belle famille, même si je n'avais pas la bonne montée. Mais ma présence, j'ai tout fait pour que se sentir en sécurité, qu'ils ont un homme, ils ont un garçon, même si je ne suis pas riche comme ils veulent. Mais j'ai tout quitté, je me suis investi. Je me suis fait enfant, j'ai même oublié ma famille. Oh, ma ouais. J'ai oublié même ma famille. Il y a le lorsque comme on fout à battre pour pas finir. Ça j'ai dit ça pour que et belé za umana kolo mutu na mtalo balo pofinginga jigolo ndimi na za jigolo pofinginga Mario na ndimi na za Mario pofinginga boy na ndimi nyoso wala
vous aussi vous devez accepter ce que moi je dis. Pour ça, on a des dans le baboy, mais dans le bibo pour la lalité. Pour ça, on a exprès pour la lalité, mais on a couffaté. Chef, na sala crise, voilà, na bossa sabino na kin na hôtel, na tout le monde a ça qui crise. À la limite même, Enis on dirait, elle voulait même pas m'accompagner à l'aéroport. J'ai dit Enis, tu dois. Bande konanga, bino mbozo yoka makama minene za awa. Dengir ba ke soki Olivier a lobby, bande konanga ekoza la passe. Moi c'est pas avant quitter, moi c'est pas afongola ki pe caméra na ye, teme ba unité za na ngofele. Moi ça lobby ke bozo pousser ye aloba tangu ya kobanda babi ya kopike pamba te biso bate réseaux sociaux force totie ba commentaire tozo pousser kaka ke mwana na loba tant mwana zo loba sima tokoma ke bana passer za yeme poli ya bana ba passer za yeme polité na le belo ko place bazala bango pe bato bayoka mtema pasi ndenge mwana na yokaka ndenge oyokaka engeli bateke loko baza bana basali ya nzambe bopikaka bango bango basukola elonga ma miste non so bopike ye pe akoya akopike bandeko nanga bodinga te akoya pe akopike akoya pe aya koloba do makambo mosusu tolongwa na biso na mutu tolobaki bana bapaster bempoli te mwana paster aza mutu lokola mwana na yo aza mutu lokola mwana na yo ko so bino bozofinga bana bapaster so mona paster a répondre ke baza bempoli oyo bademi batata na bango non tala makambo bosala peniel bange makambo ezalaki ya bacouple ezalaki kaka boye boye nango peniel mpe moto chauffe nzoke peniel depression ezwa ye nga so nalanda témoignage ya peniel nayoka mawa bana bapaster bandeko baza bana lokola bana nyonso yo kolinga te ke mwana te mwana potopoto lokola aza mwana mosali ya nzambe te non parent nyonso to asambelaka ta olinga mwana tambola na nzela ya malamu tosalaka makambo te mpo bakia bango koyo bana bapaster minoko baimpoli mwana paster naye koloba eloko mpe naye korapele oyo aza mwana mpe lokola yo boyoka mwana ya ndenge alobi boyoka ye moko pamba ta kopike bino akopike nga te dobano ma chérie parce que l'enfant là ok, tu vas acheter quoi? Eau, Pampers ou lait? Tu vas rien acheter. Compte bancaire là va être affiché. Je ne veux même pas voir ni PayPal ni virement parce que le petit star là, c'est pas 100 €, hein, c'est pas de 1000. Il est tellement attendu que le roi là, il faut 1000. Donc gardez-moi vos questions super bizarres pour vous, vos questions super bêtes pour vous, parce que moi, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà pourquoi je commence à répondre comme ça. Vous attendez le piquant, vous allez avoir le piquant. Voilà. Vous poussez les gens, en fait, à vous dire des choses bien piquantes, à dire, la fille du pasteur parle comme ça. En fait, vous nous poussez à vous dire des choses bien pointueuses, après dire qu'on parle mal. Ok. Je vais répondre à les questions posées aux personnes qui font exprès de me poser cette question croyant que ça me fait mal. Mais en fait, non, ça ne me fait pas mal. Non, pas mal du tout. Parce que je sais... Vous voulez seulement que ça sorte de la bouche, mais ça va pas sortir. Pas maintenant. Ça va pas sortir. Et continuez vos petits tests. Vous faites bien rire. Bandeko nanga, moni likambo oyo, eza pasi pena mawa. Bandeko na ya komona basali ya nzambe, ndenge bazali kopotama na mabala. So tomoni kutu bapagano mingi, bazofanda bien na mabala na bango. Bapagano ebele bazofanda mingi na mabala na bango. Mais pourquoi pas basali ya nzambe? Pourquoi basali ya nzambe bandeko nanga? Bapagano bakoma ofanda kalme na mabala. Omaki mopagano tobenga bayebi nzambe te. Mabala na bango eza kalme. Mais kaka biso mabala ya bata nzambe ekoma ondire mabala ya bapétage.
nazoyeba te bandeko tozokende wapi. Tozokende wapi. Na bandeko nanga. Tozokende wapi bandeko nanga. Eza pasi mingi komona ba jeune couple babali boye ke bakabwani. Esala yenga mapasi. Maintenant mpe baboti pete. Baboti nanu te bandeko nanga. Po mona ke makambu o bandeko nanga etake bana nzambe to sungaka ba jeune. Ba jeune bazo bana bandeko nanga to soutenir ba ona ba prière. Surtout basali ya nzambe to soutenir ba prière bandeko nanga za facilité. Pa mate mabala basali ya nzambe faso so kabona bandeko nanga ya tika. Bandumba kuto bazala kutu na paka juma bakabona bongo te. Bakabona bongo te. Bandumba paka juma bakabona bongo te. E komi ke mosa tikali mobali kuna tikali boy. Moni mabale bele bandeko nanga mutu omona ke mutu lo abali ti lelo tozaka ka dominer na ba famille. To tiki ba famille te. Na ba paga na basali ya nzambe to tiki ba famille te. Omona ke muta bali me azaka na famille. Azaka na famille bandeko nanga eza pasi. To linga soko bali bima na famille nenge bibe lobi ete bima na famille. Mone lo musu ezana ezokanga biso na ba famille. To kanga na ba famille obali me on est obali te. Chaque fois na ba famille. Bandeko nanga makambo balie o nzamba sunga kaka. Pa bate eza pasi. Sura bi eza pasi. Olivier Peple Sozali tiko sala ba life papa. Lokola ye mwasi alongola kine babak tika alongane babak yaya. Tamusu bak na moni ezenge na ngomberga ezenge na ngo chicken chips moyala tabaki ezata nga longoli. Lokola Paul bipeke mwasi na yo na omaninga azawa na lingi yo mingi ndenge utolo bawana. Mon frère vanda na yo kaka nie. Vanda na yo nie. Tike lokola ya longoli bak alongwa ne bak. Me ko longola bak te yo zanuka na bak yaya. Kuna na yo batu te. Ye bandeko nanga. Moi c'est ça le bak istolanda. Makambo. Donner des conseils, j'ai besoin qu'il y ait des fois quand même qu'on puisse discuter, partager. J'aimerais qu'on le fasse, mais venez pas gâcher cette ambiance en fait avec des questions débiles, bêtes. Ça n'a pas de sens. Venez pas le faire. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la famille de chacun de nous. Ne faites pas ça. Donc moi, sérieusement, on arrive à un stade où tu m'écris des choses qui ne me plaisent pas. Moi, je te réponds clairement, je te dis ce qu'il faut dire. On ne peut pas commencer à être bozo finga batouboé et puis tozo tala. Parce que, oh, bazabana, moi, la pasteur. Il n'y a pas de moi, la pasteur. Tu m'insultes, je te réponds. Je t'insulte pas, mais je t'explique poliment, je te réponds. Il faut qu'on apprenne à se respecter. C'est pas parce qu'on s'affiche devant vous qu'on n'a pas un cœur. Tozana maï, makila, muscle, os, on a tout. On a tout comme vous. Il faut arrêter. Parce que vous êtes là derrière vos téléphones. Vous êtes là derrière vos téléphones, mais nous aussi, nous on vous montre. Moi je vous montre ce que je peux vous montrer. Je peux pas pleurer au téléphone, je commence à pleurer, je peux pas le faire. Mais j'ai besoin de vous, vous me remontez le moral, vous m'encouragez, vous m'aimez, vous aimez mon mari, vous aimez nos ministères, vous aimez Pasteur Grace, vous aimez ma famille, vous aimez mes parents. On a besoin de vous, on a besoin de vous. Arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça, c'est pas cool. Sérieusement, et puis toujours parler de la même chose, vous répétez toujours les mêmes choses, toujours c'est quand ci, c'est quand ça, c'est quand nani, c'est quand nana. Non, en fait, il faut arrêter. On arrive à un stade, nous, les personnalités publiques, entre guillemets, on supporte plus parce qu'on se fait facilement insulter. Donc, non, en fait, non, il faut vraiment qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, on est tous comme vous.
on est vraiment, vraiment, vraiment comme vous. Donc vraiment, les choses de c'est quand, arrêtez. Parce que mon témoignage, le jour que vous allez entendre mon témoignage, je pense que les gens qui m'écrivent des messages qui font mal comme ça, vous le ferez plus. Il n'y a peut-être pas que moi, il y a des femmes qui sont dans des situations plus pires, pardon, que moi, mais vraiment, il faut arrêter. Il faut sérieusement arrêter. Donc voilà, nous, on a besoin de vous, on a besoin de vous, de votre amour. Ça nous fait du bien, vous savez pas. Ça fait un bien fou. Ça fait vraiment du bien. Et vraiment, nous vous aimons. On vous aime. Parce que si je partage ma vie comme ça, c'est parce que si je vous parle, c'est parce que je vous aime. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. Je vous aime beaucoup. Et franchement, essayez d'être aussi poli, très poli, dans ce que nous vous montrons. Essayez de comprendre un peu, bon, mon niveau, comprendre que, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Essayez de comprendre ce genre de choses parce que c'est pas cool. Recevoir un long message, tu m'insultes, en fait. Moi, en fait, perso, je m'en fous. T'as droit de m'insulter. Mais moi, quand je veux t'insulter, ne m'affiche pas sur les réseaux. Parce que yo muto bandingai. Donc, il faut pas faire ça. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et comme à que parce que ça moi non, c'est pas bon, ne faites pas ça. Donc voilà, j'ai un peu voulu discuter sur ça parce que je j'aime pas trop parler sur ce fait, mais on va commencer à briser les tabous, vous voyez, on va commencer à les briser petit à petit. Je trouve que c'est pas correct. On va commencer à le briser petit à petit, mais bon là bref, sinon l'album du frère Olivier Calabassi arrive en bombe, les gars. En bombe. Donc, Ebenezer, chaud. Voilà. On est là qui bon moko. Ex madame Calabash, donc, kuna, libale c'est mwangani. Libale mwangani, kuna trop d'escroquerie, trop d'embanda. Bana maman, tozora mayele. Tozora mayele, tant tozolo ba vous a qu'on a sengoté. Na minute on a zolo ba awa. Et après, na moi, on a se faire escroquer. Et pas frère moi qui ngandi. Tolo ba pas mbaté. Bozo mayele. Bozo mayele, makambo, zo sala mikolo nyonso. Oh, moni di soleil nice. Oh, écoute moi na Coutinho Fernando. Tama kambasali. Et bon yo. Bana mama, tozora mayele. Toya koloba pour na plaisir te. Toyaka kolamusa ko éveiller population. Ko éveiller population ko makambo. Pleurer na koko sala ngote, je peux pas le faire, mais j'ai besoin. Bande konanga so tolandi makambo nyonso to famille eza na base na nyonso. Famille ezo jouer rôle makasi na situation oyo. Mais tole noka na suka. Moni Olivier Kalamba alobi eke yena mwasi ne bazali bakabwani te. Mais ce qui totali, moi c'est pas lui que yé pe na mbaye na ye babwani te bakabwani te. Mais loko déjà so ibina ba réseaux sociaux bande konanga ezala moi passé. Ezala ke bazongani yaya ba revendre 3 ans te libala wana e okufa. Pa maté makambo déjà ba couple bima na ba réseaux sociaux. Ezala ke un jour bobongisi et pendant boyena ba réseaux sociaux bimisi ba bêtise bo lobby mabe mwasi bo mabe mobali bo sukono bande konanga ebe ba na okaka mabala bonza suna avenir te kota déjà corona so bo traitement makaste corona est dominé. J'espère na le belo bande konanga bo s'abonner massivement na kata mabi ya Star TV boko zala jamais dessus openinga kota na groupe na msa WhatsApp bande konanga limera WhatsApp ezana okomelinga na okoti na groupe na msa WhatsApp na groupe na msa WhatsApp ande kunanga toza batamboka nus tozali wana kana ba émission so ba kwa ngola toza pe ba kwa ngola na kati dans la kata groupe na msa bande kunanga to chaka kota so batakili ba chaka $5 chaque fin du mois biso batapoto chaka $20 chaque fin du mois bamboka na bande kunanga et da kaka biso ceux qui muta na problème pourquoi pas to aider ndeko azana problème donc ezala bon en plus au côté na groupe na ke ozana 25 ans mata en peut-être que oza mutu moko o debriaka pa matin ba cotisation ozala moins la possibilité ya couper sa contribution na yo en plus oza peu mature na kati na biso ya groupe na biso WhatsApp ndeko nanga to pesa ba sujet chaque semaine to partage kango ba sujet ne sto lobelango sauf rien sauf rien dans le groupe na biso ça groupe moko ezo fungola biso mayele na ba question bato bazo
pesa pe na façon bato bazo répondre. Merci beaucoup Bamouré, merci beaucoup Bamouré Zinanga. Alingi akomane perruque tozana disponible pona ko poster no ba perruque na mboka no bozali. J'espère dans le bel gros bisous. Bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a biso esika ngoye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Tinga na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kansika biya ngana ringia. Mani ya kami kopesa nga pasadi. Wa